Chocolat avec colo. Chocolat avec colo. Ok, neti oyo, na opona lia parce que 10 ans, 10 ans. Bientôt, tout banana nous quand on va ça. Nous nous talons nous manina dans ta massacre. 13 ans. Opération. Yann, ouais, moi non 5 mois, qui est moi 5 ans. Et ah, des 14 ans, j'ai là. On n'a pas le droit, mais j'étais au salon, non, moi, beaucoup de excellent. Non, en fait, il faut que ça. C'est tout pour ça. Moi, on a la matière. 10 ans, mon frère. 10 ans. Ouais. Dan. Ah, c'est ça qu'ils ont mis. 13 ans, ils ont mis. C'est ça qu'ils ont mis. Pas de à 5, non, 5 à 37. 35. 35. Ça qui est là, monsieur Zab. Beaucoup ça ça qui est là. Il y a on a 10 ans. La C, il y a 35. La C, 35 déjà. 5 à 32, 31. Après, ça vient. Ah, chic. Après, c'est 37 mon corps. 40 000 là. Bâtiment 39 mon corps. Et pour 10 000 là. 39 000. Bâtiment 40 000 balles. T'as la papier dans mon mois de ici. Papier dans mon mois. T'as la papier dans mon mois. Il y a vraiment 40. 40 000 balles. Pour bâtir la main 40 mon corps. Donc, Chic Azan à 2,39. Chic Azan à 2,39. 37 mon corps. 3,40. Au 37 pièces. Chic Azan à 3,39. 3,40. 38 mon corps, 37 mon corps. 40 Donc, 3,40. 3,39. 38 mon corps, 37 mon corps. C'est pas chic. 40 faut d'aller ça. C'est pas chic. Au 37 mon corps. 39 faut d'aller ça. Si vous avez d'aller ça, c'est bon. 38 faut d'aller mon corps. 40 fait la mise, ça 40 mon corps. Le côté là, 40 mon corps. Ah, je t'ai dit là-bas, 41, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a 41 mon corps. 41 puis d'aller. 38 des autres là. Chic là. 5. 5. Oh, je vais moins de 10 ans. C'est bas 4. Ah non, on a 32, 36. Écoute, va faire 4 Bah, 5 ans, on a 6 ans. 5 ans, on on a a 4. 6 ans. Et vous, moi, 6 ans, tu as 36. Ça dépend de la masse. Moi, on a 6 ans. Parce que sinon, on a besoin de 2, 4, 6, 8, 10. On a besoin de 10 sacs. c'est bon, il y a tout comme un Vous taux. pensez quoi? Pour monter le cabot, au moins, pas complètement, il fait quelque chose. Bien. Bon, papa, ok. Oh, on va servir de. Ciao, mon là. C'est combien vous avez? Ma parole, je dirais 16. Hein? 9. 9. Et 9 est beaucoup. Banina peut pas sortir des 3.
Bon, tout ce que tu veux la problème. na bana 10 ans. Donc mochi ba makolo moko po bana mo bomona ba. Eza kuna, eza na kati kuna nani. Oh le kona eza kuna. Mais on peut tu peux prendre dans mon article et puis Le kona moko eza quelque part. Oh pe mai na zomona lokolo na. Le kona moko na pesi. eza na kati kuna. Oh yo lokolo moko. Nyonso eza na kati kuna. Ah moza ko tiaba makolo moko. Pona yeba ke. Oyo. Oyo pe na kolo. Eza na liboko moko eza ki ya pembe. Nazomona. Oyo ofele ya mama to ofele mwana. Na ba ofele mikolo. Mai. Amo ofele ni mwana. Na ba ofele mikolo na shiki na mama. Voilà toi. Toi bien. Eza ça. Voilà toi. Chic nde bana mikolo. Même ça aussi, pas la chic et les C'est comme bazar. Ofele wa uda pe. Ba ofele ajo. Abuda. Voilà, rebonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bozo mon élément, certainement vous allez poster en fonction de chaîne na chaîne, mais c'est dans la même journée. Les lots Ozali, mercredi 18 septembre 2024, jour au décidaki et longo na bandeko nyonso baza na sima ya ba caméra to kende ko rendre visite na ba orphelin oyo baza na problème ya kelasi. Comme vous le savez, biso vous allez équipe à communication, il y a maman Bellevue Kandila patronat de Bella Production. Et yé azarana idée wana ko dans le besoin akenda c'est comprendre équipe à communication. Année oyo Bella Production est un projet moko particulier pour na ba action humanitaire ou esalaka. Alors biso lo wa ba malamu ba trichaka ko eza bien to donker to tricher maman to lobite le rôle ailleurs kendete tourna biso pe to arracher bénédiction. Biso équipe à communication à maman Bellevue to zwi likanisi ya okezong sorfelin moko kela sika ndenge ya salaka. Alors en tant qu'équipe à communication to lobi l'homme sous ces ande au moins $10 à cause on a besoin il y a kozong ça qui appelle et du coup bon mon que bateau batine déjà ka ba maman famille libota te pourtant tout ça qui appelle la famille libota mais to se retrouver na bandeko nyonso
ya ba warrior, ya ba spiritas, ya ba gaulois, oh ya ba nani, ba opesha alors votre dination. En tout cas presque mututu aye o azaki dans le besoin na souci wana plutôt à contribuer à contacter ki biso d'une manière ou d'une autre. Eza na ba o batindi ba présent malgré to lobi kelasi mais ba batindi bilamba baza batu batindi pe ba sac baza ba ketch bazali et na moi cash oyo c'est-à-dire mbongo bandeko batindi to sangisi yango nyonso permettre que to bakisa lisusu biloko mususu. L'abondance du bien ne nuit pas. To komi to seka to na biloko ebele ko le quand même ndenge to bande ko espérer. Merci na bino nyonso o bosungi biso to réaliser rêve ya mwana moko poazwa vilobi. Merci na bino. Et lelo to bandaki na école ya maman Kalunga to kendaki kuna boye kotala bana to fouti frais, to tiki quelques présents aussi, moi sac, moi sapatou. Et na minute tozo le bateau qui est dans Felina ndeko chic, Moukadi, tozo kendepe et pas prophète. Abima. Prophète. Maman et vida, ba Felina ezali ebele, mais ça le quoi la première expérience na biso en tant que communicateur à maman Bellevue pour tout ça l'action moi boy na ndenge na biso moko, c'est-à-dire to yibi maele nae et biso en tant que communicateur na to organiser le comment ya boy, expérience et enseigner biso mingi to kuta na ba stress ebele, mais seulement on va dire merci à vous tous qui avez contribué. Tozaki au départ na idée wana tadinga la pa yams mundir bangai mais to sali pa appel à bandero mususo bana sima bilili ba Ivipane Daniel Ebika ko to sani banda kala pona ba achat Prince Luamba Jemima Ibele Bianca Maurice ba chaîne ezali ebele bandeko credo créer ba tonton Bev. Merci na bino nyonso pour la participation to koloba lisusu mo mususu tant to kita sur terrain mais na minute oyo to zoke ko tika babilo on a 3 orphelinats ou etikali à part école de maman Kalunga to site outi. Et merci beaucoup nzamba zongi sila bino esika o ebimi na ebite soki banoko bazan kambo bakisa. Moi, je pense que les jours lobby n'avaient coquille. Faut laisser la action. Ouais. Après, peut-être que t'as dit Daniel, c'est bon. On s'auto-écoute à Nango. Et bon, important à quoi santé. Merci à maman Bellevue parce que aux a exemple à ma lame. Exemple yo zali yango esali ke to sala to sali lelo. Et merci na bandeko nyonso ba sali biso confiance aveuglement. Baloba po ni boka ba bozo filmer eza po pesa batu musu posa yango biso pepesi biso posa. Papa bo mona biso po to arracher bénédiction. Koliana orphelin koliana mwana azangi eza ko boto la bénédiction pa nzambe. Po nzamba tala pe bakana biso. Alors nzamba kanisela mutu nyonso. Bozo mo atadi na biso so yende na botité. Mais quand même à s'impliquer na likambo po nzamba kanisela e. Mobali pa lukaka bana bandeko na ngai. Bon, les gens, en tout cas, sincèrement, cette phrase, n'a répété en gros, na yep sabino. Au nom d'une personne, Oyo a s'affiché à quitter. Mais au moins, on a utilisé son nom parce que nous avons l'habitude, il y a qu'à utiliser comme on a eu Makambo. Il y a ma lame. Maman Bellevue. Maman Bellevue. Bateau Nano. Mon abisoté na banda kuna bango physiquement mais à travers Kandé to le confiance à travers le nom donc il y a je l'habitude de loba biso to ça la force il y a maman Bellevue c'est plutôt le nom de maman Bellevue ça la force na biso voilà pourquoi le résultat yango na espace à 2 semaines qu'on avait lancé appel oyo yo moko do uti loba to s'attendait qui na boité mais nzambe asala do ko le ka osali beaucoup na bato musuku aza fan ya Bella production tabinga na fan ya Bellevue te mais nga pe na contribuer to bien bon magaza fan nete meka kombo en tout cas merci merci maman Bellevue en tout cas nzamba baxela o bo pie biso ba polo te pa ah ba polo ba pesa no combien de fois yo on a polo parce que au ko ko ba ngo bazo ba polo ba pesa basi au moins ah bon c'est bon
Dabika. Oye kota. Oshi. E kota. Ya kana me no no ya awata. Ayem sa ya tiba. C'est ça. Tu as vu qu'on a encore. Oh, il y a même. Mais les bigas sont gay. Ngwaka. Let's go. Ngabudu. Adoro mo série. Owote mara boy mutu ka pe ya na wote. Kili mi pe ndemela mu shokera ndemi. Eh. Pour boire pour ta vitesse pour poser là. Ngala ebi bo. Voilà. Kabla tabola la ko ebi. Mais ngai na vu risque en temps mara vidéo na prochainement photo loué. Na ebi sa yo to. Ah. Déjà le baillon était déjà au gangama mais il va gangami de. Il va tirer le. Et abîmer les voitures non. Il va tirer voiture après school. Azapi. Te yende mutu. Te batika to kit. Baluka kuna. Oh te. Yangu ndi yangu. Alex. Ah oui, faut me Yo, Tishik, yo, on va bailler en Bonjour, bonjour. Ok, merci. H. Miséricorde. Miséricorde. La discipline, l'obéissance et l'amour fraternel. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui. Bonjour à Miséricorde. 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 Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour la présence de la carte Orphelinat Miséricorde. Orphelinat Miséricorde est quand même Panangaï, prophète Arnaud Dadoula. Orphelinat Miséricorde est à 75 enfants, 45 filles, 30 garçons, 62 enfants scolarisés par la grâce. Orphelinat Miséricorde est à 10 ans. Bana oba bungisi ba géniteur na ba bungisi destin. Le bien-être universel c'est veut pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver.
Et Bible Zoloba, celui qui souffre a la droit à la compassion de son frère, de son ami, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que ça nous sala oyo. Bana oyo, bazokola na lisungi abatamiti ya malamu. Orphelin, ils n'ont ni appui international, ni aide au gouvernement. Et à un moment donné, vous sortez en cours de route pour aller évangéliser. Vous savez que comme on a pressé à critiquer, mais à vérifier. À un moment donné, quand vous tenez debout comme ça, ce sont des aventuriers, Tandis qu'il y a des enfants qui vivent ici. Banon de bakana yangote. Nature ne posa bango. Ane sabande konyo suboye na kate sika oyo. Tangu sunde ko muso aye kaka. Mais na benga ka mettre for place aux alliés à réflexion. Ah, tato yo zui grâce à na maman na yo na papa na yo. Mais bana oyo basage, basumu kite. Mais nature imposé bango. Moi no abungsi baboti na bungsi 85% ya réussite à vie. Soki batama batalier mi soute. Moi na zo riska beba. Ah on a quatre orphelins oyo. Et là biloko mi balé to la bango. Et ça classe dans ça. Parce que tu as dit qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit à Dieu. Na diplôme na bango et tu as dit que souka baro souka kabato. Et que l'Éternel vous bénisse. On a visité Nabino. Le quoi tu as orphelin na caractère chrétien. Tu as dit que ça que tu bonde là. Tu bonde li. Tendre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Kolo. Yorobina ma commune à yo, celui qui donne aux faibles prête à toi l'Éternel. Et toi tu les rendras selon ses œuvres. Père Pambola Bango. Balonga na tongo, balonga na midi, balonga na poko. Geste baye ko sales à la fongola. Parama fongola ezali benda muke me fongola ka porte. E fongola bango porte à bénédiction. Bisike za kia okangama e fungwama. Bolam ezala partage na bango. Geste baye ko sales à la monument. Père kabela bango témoignage. Na bondeli moke tika miracle ezali belé. Na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci. T'es un bébé. Merci beaucoup. Bonjour les amis. Bonjour. Et c'est mon monde à Bino Lelo. Biso ba comme la biso nyonso so bito pesa et aux alapha face mingi. Mais prophète biso tozali ba panzisango, tozara na internet. Et biso ozali bapanzisango mingi pe pona bela production ezali ya mama Bellevue otolati kasi toye pona compte ya fondation na été biso kwa to accompagner ka ya sala ba œuvre caritatif asala ba don anenyo sazo sa bana kelasi to fondation na ye bazaki na ba projet mususu de biso to biso pe to arracher bénédiction to yibi to sort na ba to atara biso ça fait quelque bana kelasi et là malamu ba kopia kaka po bible ezo recommander biso yango et tout le monde a gagné un sala que c'est pesa biso ko sunga yango lelo pe to sali likanisi ezalaki ko futa minerval ko komisa mwana ko luka kaye po mwana zonga kelasi menzamba sa biso ngolu ne lamba olate monani alors yango elongo na bande nyonso bazawa toye kotika bilamba ezali basak pour na bana o ba okende kelasi ndengo usoloba bino boza caractère chrétien pe éducatif ça veut dire sac à titre symbolique comme sous les alliés wa yangoyo bakae yangoyo ketch mona ko lata yangoyo lata ezali ekuna tozana bilamba et to prévoyait qui enveloppe moko pona bandeko il faut ba kende kelasi pona minerval na bango bando bo sunganga yango be PM PM ah donc enveloppe auto prévoyait qui nde yango nde memi biso lelo. Que le ciel vous bénisse. C'est ça l'être d'apostolat. Le bien-être universel, c'est vu pour les autres. Et nous sommes sauvés pour sauver. Gesto Bosali, Nazang Maloba Koloba. Zambé a surprendre bino na ba surprise agréable. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça aussi une véritable religion. Nabi Basala Nzaba Kobeta Mabako Biska Bazwami, mais comment fait-il le prophète peut parler comme ça? Jacques 1, verset 27. La religion pire sans tâche devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins dans leur affliction, eux de veuves, et de se prévenir du sur du monde. Nabi Lokoma Nzama Bosa na lisum pe afase yango. Mais Nzama Bosa na bolamu te. Bolamu elanda ka mutukino na kunda. Namona à cause ya bolamu échanger décision ensemble.
tandis que nzambe aza mwana mutu te po eta kosa nzambe akiti alobi kende koyebisa ye ainsi dit l'éternel etika la bongo mais à cause ya bolama mwana mobali oyo Ezekias atie maboko likolo abi Seigneur souviens-toi de moi nga mpe natelema lokola mosakoli ntango nzambe alola kokosa bino te esika oyo baboti na bino bakoma te bino bokoma yango botriomphe soki eza na bagene bakoningisa Kinshasa oyo Congo oyo mokili oyo bino bozala mpe parmi na komba Yesu Masiya nga nazondimisa make nkolo akoyokisa komona soni te ni na nzela na nga ni na nzela bana oyo abeta to le père des orphelins oyo bosala eza par nzambe nzambe surprendre bino vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment merci beaucoup. Ça va? Tout ce que je peux dire, en tout cas, merci. 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 Ezate. Merci. Donc, non, Ezate. En tout cas, maman na biso, papa na biso à diaspora, bato botara biso libanda, bomoni to komi na orphelinat Miséricorde. Awa to kanisi kelasi, mais moi na kwa kende pe kelasi senga razanelo onestoma. Biso osali paroyo. Bino pesika besoin biso bwana besoin adresse to pesa bino bo hésiter pété ko ya obeta to biso pe to yibi ba yele pa maman Bellevue to poser acte yango ça très important to tira bilini ya boye po et susciter mutu musu pe likanisi ya ko bano baza chaka na biso na ngai na bino na biso libanda esuka na biso te on espère que bon les lisusu numéro prophète est disponible pour na mutu nyonso aza na besoin nango pour assister pe bandeko. Merci Nabino bana to sepe comme Nabino boza en bonne santé par la grâce de Dieu on dit makutu te que boza na orphelinat prophète Nzambe a ses souvenirs na musa makasi bozo ko sala un petit détail d'ailleurs pour récupérer mon amour ndenge coach Robi numéro prophète Ezali orphelinat za na kisensu hein to lakisi pona ko laksati ke to pesi to lakisi pona ko lobaki soki yo poza nango ya rotika bandeko bana baza na besoin nango orphelinat za na kisensu hein prophète a sa détail et c'est très important le quoi linga ya ça l'action après biso o arataki ayepe na ndenge nayi voilà tozomi na commune ya Kisensu sur l'avenue Lukengo numéro 9 quartier 17 mai référence église kimbangiste itinéraire hôpital d'état arrêt Tiger notre numéro de contact pour bande ko contacter biso exact plus 243 81 30 83 182 plus 243 81 30 83 182 et ça sur WhatsApp vous pouvez nous contacter tout ce qui est toi on a des bébés ao OK ba bébé oyo moko ba boka ki ba enveloppé na kati ya drap ba boka na fulu moko ya maman na biso salaka awa azokende église en plein azokende église amoni mboa azobenda bilamba wana ayoki siko mwana azole na kati mama akomi intéressé na yango atali ba muli puta oh mais oyo mututi apusa na boye afongola bébé mwana mwasi na ba placeta na ye na makila tu batomboli nga nazala kite tant batomboli mbangu bakena hôpital babenga papa wa tolokoti mwana en pleine na komi wana kena traitement ti commune paye ko ya parce to sali mikanda bébé wana zali je crois bokoleka na bureau bon on payé et deuxième bébé maman na bango utaki village village maman wana ye awa na Kinshasa alors comme na Kinshasa boti mais azaki na ndeko taki koteka biloko ayo ko bota place a okende zate alors que bayibaki nzela sali hémorragie atiki mwana et minganga bazui webi leta zaka na ndako ko boma bana te minganga bazui place a kotia ezate bayi kotika ye awa tozana ye ya zana 2 semaines oyo wana balingaki na kati ya nini akokisi awa 2 mois ba bébé wana bazali awa bazokola na ngolu tala bana ya boye bayibi tata te mama te bazokola na sika oyo soki batamite ya malamu te nazo isa bande ko so bazolanda ngake bolamu epolaka te eza na daji moko africain lobaka soko moni mwana muninga azokatisa prince asengi yote mama katsanga papa katsanga simba na boko sani katsai mukolo ya yo mwana ko telema bako simba kai ba okatisa kai bolamu epolaka te bolamu epolaka te ya na ko pesu ba verset biblique o ezo prouver nzambe moko azoloba Psaume 41 verset de Bible lobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel en délivre l'Éternel garde il conserve la vie tu le heureux sur la terre la terre awa heureux bazoloba awa na mabela tu le heureux sur la terre l'Éternel ne te livrera pas dans les bons plaisirs des ennemis et l'Éternel te soutient même dans le lit de douleur. C'est que je sais que pendant que la terre subsistera les lois des semailles et des moissons ne finira jamais.
baza na kati sikoyo. Merci tout à l'heure. Merci na bino de boyambi biso. Zamba pambola bino botika malamu e. Merci beaucoup. Bango mibale baza ba bébé. Au moins il y a liboso na mibale. Il y a liboso 2 semaines. Muso na kuna 2 mois. Nous ba bébé bana kitoko boko imaginer te. Pourquoi ce micro? Bonjour, bonjour. Encore une fois, na kotambola etikali site moko tozokende lisusu na occasion oyo kaka oyo tobelelaki na bandeko nyonso ya kozongisa orphelin kelasi na mbelela wana mama de mère autaki koloba yango ndeko Yams alobi ndeko Mondir bape donc alobaki yango ete biso tozali bapanzi sango oyo tozalaka na sima ya maman Bellevue. Nous travaillons dans le compte Yabelar Production. Nous sommes ses communicateurs. Ensemble, na bandeko nyonso boza awa malheureusement et bien 10% ya ba communicateurs ya maman Bellevue o bazala na Kinshasa toza na bango awa na activité oyo. Une façon de vous dire que ba kopia kaka makambu ya malamu o to lana kaka ba pa ya maman Bellevue.
banzela oye atrasaki biso tolanda yango na nsima po toluka moyen topose baacte ya malamu etikala na mitu ya bato yo mpe mama yo mpe papa occasion oyo epesamelaki yo mais ozwaki temps te mais so ozwi temps les orphelins oyo bazali na besoin na biso bazali na besoin na bino baza na posa kosenga mais biso siko eza mino efungwamaka mpona kosenga bango toye awa na orphelina vida tozali na responsable oyo ezali papa Jules ayambaka biso à tout moment en tout cas avant toya na ba orphelina tosalaki nanu inspection équipe na biso tonton Yams tonton Mondir bazaki chargé bano kita sur terrain ba confirmer réellement bana bazo kotanga ba confirmer réellement ezali orphelina et puis bazui babosenga na bango o babanaki kozwa toye totali na makoki tozalaki na yango nini o tokokaki kosala voilà awa basengaki oyo il fallait basenga et biso tokokisi yango toye na yango awa tokoluka topesa papa Gilles maloba avant noko Yams mama de mère na papa Mondir ba loba ou bien na bandeko baza APO a kozala na eloko koloba to profiter to loba awa po totikali na site moko. Bonjour papa Gilles. Bonjour. Ndai tozani sengo mingi na lisanga tozani sengo mingi tozwa kimbela wani sengela ekutu boya ezalaki vendredi tozelaki bino mokolo ya lelo mercredi mama Belvie amesana kozongisa bana orphelin classe o eza mbala liboso te batia makolo awa wana orphelina vida na année passée basungaki biso basungaki bana oyo bazongaki classe babiloko bazongelaki classe ezali mama Belvie nde mutu asalaki donc geste baye tellement que misala pe ezalaki ebele mais moi babiloko pe ezangaki mpona kozongisa bana na classe baye mpona kozongisa bana na biso lisusu na classe ko bana nyonso bazotanga toza na mwana moko azotanga sauf moko oyo ya mwasi ye nde mutu ozolinga totia na mais le reste en tout cas bana nyonso bazotanga toza na esengo mingi na geste oyo nazoloba na kombo madame mais comme aza awa te nazoloba na kombo ya papa Treso oyo tosalaka nde awa pe na kombo ya ba collègue na nga nyonso tosala na bango en tout cas merci na geste oyo Zambe apambola bino mingi apambola mama Belvie amata kaka po likanisi oyo kwa kotala bana boye ezali mpona bato nyonso te eza nde don po ebele bazozwa bambongo ebele mais esengeli kosoutenir bana oyo puisque baza mpe na posa lobi bakoma bana sikoyo soki tosoutenir bango te lobi na bango ekoala ndenge nini soki bazotanga classe te malgré bazolala malgré bazolia mais avenir na bango ekoala ndenge nini bakose retrouver ndenge nini vraiment merci mingi na geste oyo boye kosalela biso na mokolo ya lelo Zambe apambola mama Belvie apambola alors papa biso toyaki banoko Yams banoko Mondir batambolaki mpona koyeba bosenga ya orphelina et déjà démarche na ezalaki kozongisa orphelin classe alors nde yango tokoya de manière symbolique tokopesa uniforme yango de manière symbolique awa na kati topesa de manière symbolique sac mpona mwana kozonga classe basac mosusu ezali awa na besoin ya batene ya gymnastique bozali na besoin batene ya gymnastique symboliquement yango oyo ketch mpona bana kozonga classe baboîte mathématique biloko ebele eza na se awa batala crayon donc babiloko ezali bastylo ezali alors nzambe asalaki biso ngolu
ndenge olobi biso toaccompagnaka mama Bellevue fondation na ye mpe ntango kosala action nango na ane oyo ekoya biso toyekaka nde toyibaki mayele epai na ye toyebi biso mpe toarrache bénédiction mayele moke toye kosala kaka geste oyo elongo na bamama bataka biso. Alors par la grâce de Dieu tozwi au-delà ya oyo tokoki koespérer nde omoni bilamba ebakisami mpona bana balata à part biloko ya classe to na kati ya sapatu mpe do eza na kati bachaussure babasket ya bana baketche ya bana eza vraiment na se de manière symbolique napesi ya moko donc a bilamba ezali bavarese biloko ya classe nyonso balate bakaye biloko eza na kati nyonso bosengaki liste oyo tozwaki nyonso eza na kati wana topesi eza nango kaka béchanti et puis bayebisaki biso ke ezalaki na bosenga ya frais moko mpona mwana oyo fo abanda classe po aza na humanité voilà ok frais yango yango frais ya classe yango bana tosepeli te nzambe asala nini donc yango wana nayebi te so bandoko baneloko bakisa bon moi je dirais personnellement merci à l'équipe aussi merci na batutu ba soutenir biso pour réaliser œuvre oyo et surtout que moi je dirais totambolaka toujours na komba madame Bellevue nango bomoni to sali marambo donc au-delà ya marambo nyonso d'abord merci na madame Bellevue et merci na batutu o ba soutenir biso et puis merci na équipe au moi je dirais que ça voilà. J'ai dit merci maman Bellevue parce que elle est parmi nous. Comme on est à Kati Nabiso, marambo tout au sala, comme on est à Kati. Donc voilà. D'abord, je vais lancer d'abord un message na bandeko nyonso oyo bachaki liboko na poche pour soutenir Mosala oyo. Je vous dis merci et j'aimerais rappeler na bandeko mosusu pe bazaki na volonté au tcha tant me permettre bangote. Je vais dire ceci. Thème nabiso maintenant comme na orphelinat, je vous dis to vivre la réalité mosusu. To moni bano bazana besoin ya kisi. To moni bano bazana besoin ya soins médicaux, même place toza awa. Tomoni bano yo bazana besoin ya savon ou ekolongola biloko tobengaka ba makwanza ba makodia. S'il vous plaît. Boza sur place te peut-être bo vivre la réalité te biso batoza sur place. Nous avons vu ce qui se passe. Merci d'abord na bandeko ba pesaki. Mais oaza capable au sala sous geste mususu après. Boyeba ke bandeko na biso bazana ba orphelinat bana na biso bazana orphelinat bazana besoin ba soutien. Je dirais merci à toute l'équipe. Naba biso toza liboso caméra, naba obazan sima caméra. Et je dirais un grand merci à madame Bellevue et un grand merci au Dieu tout-puissant qui a permis à ce que tu aies vivre réalité pour que peut-être que après awato zo ba engagement mususu. Parce que ce que nous avons vu c'est pas facile. C'est pas facile. Merci. Plus de 8 étaient. Oui, tel que donc voilà. Par orphelinat, plus de 8 enfants. Nandenge tozo pese la biloko et tout ça. Bon, on a 10. Et ça en a toujours au-delà. Et au-delà, il y a un uniforme et tout dans le cahier. Pour tout voir au Panzania, sur le réseau, il y a aussi des ordres. Au-delà, auto et nango boy bake, bandeko pe baliaka. Moi kisi, moi nini. Biso au sali auto koka ki ko sala. Alors yo ozo les capables biso te. Attends na sima na biso bokoki koya pour na pe kopesa pe par na bino. Et eza recommandation biblique biso nde to sali yango te. Tango to filmaka eza pona ko inciter bato bazana ngo baza pe na facilité wana pe ya kwa kosunga. Papa so kopesa ba coordonnées pour na bandeko ba ko rejoindre bino. Awa tozana précisément na commune ya Kiseso na avenue Kinzola numéro 49 quartier Régide.
secret social, il y a Madame Emily Seti Mainga. Donc, c'est ça. Numéro, s'il vous plaît, Napé Sabino, où il y a responsable, où il y a Bisso, il y a Awa. De façon, Ezali 089 57 13 354. 080 plus 243 89 89 plus 243 s'il vous plaît 89 57 13 354. Contact Nabiso ya bana bazana posa ya aide Nabino to soutenir musala oyo ensemble pour te mema mukumba oyo kino na suka. Vraiment merci mingi. Merci beaucoup. Allez, toke sikona 4e site. Merci beaucoup bana, to sepe comme na bino musama la mozo sala mawa en tout cas to yaka to mona bana to mona nde bazokola nzamba kanisa bino nzamba pambola bino. Merci. Botika malamu. Bye bye. Oui. Mon ami, mais quand vous m'avez dit vous venez, le vino, je laisse tout, je viens chez mon ami. Je t'aime beaucoup, mon ami. Moi, je t'aime plus que ma maman. Moi, je t'aime plus que ma femme. Merci beaucoup. Ok, allô, le diadère. Le diadère. Véhiculé avec mon ami. Mon ami. Oh, mon ami. Ah, là, tu es bien. Ouais, hein? Ouais, coach. C'est coach. Coach. Chico, bien comme ça. Petit aux armes, il y a Pembe, il y a bon, venez visiter, je vous fais visiter. Oh, ok, c'est bon. Les enfants, on commence d'abord à visiter. Les amis, on a dit. Allez, va le faire avec nous. Toi, il y a la deuxième pièce. Deuxième pièce. Vous appelez chambre à Bassi. Vos chambres à Bassi. Pour les enfants, c'est les filles. Merci. Ah, d'accord. Vraiment, ça n'a rien raté. Ah, bah, il va aller déballer la cave. Au moins, il va aller déballer la désordre. Mais toutefois, ça va. On a 2 lits. Ça. Et il manque là-bas. On va ajouter. Bonsoir quand même. C'est vraiment très important. Ça fait la cuisine. Ah, voilà. Donc, tout à l'heure, Bakata et Maï, biso thème na biso ezali saison so orphelin que là si mettre moi quand même bande mosusu pe bapesi bilamba wana toloba kuna me tomoni problème pe ya maya Ni bato bayetu ya makambo awa après awa au bureau ya
Mama Witch. Ah, Mama Witch. Mama Witch is out. Bio na nga awa, bio na nga is out. Oh, bio na nga. Man, there I feel. Vraiment. Oyo ebandaka bien et si la rapé malamu. To bandaki na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. To sukisi pe na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif ezalaki ya kozongisa ba orphelin kelasi. Na mbelela o biso to pesaki. Na o biso to sengaki na o biso to lobaki. Na kanisi babilongi oyo ezali liboso na bino ezali awa boyebi yango. Ezali bandeko oyo balobelaka l'une des productrices ya mboka Congo, patronne ya Bellard Production, oyo ezali Madame Bellevue Kondi, qui est notre patron. Nous sommes ses communicateurs. Tozwaki initiative oyo pour nous zongisa bana kelasi. To beleli bo répondre na bosenga na biso. To komisi biloko botindi na ba obino bopesi na ba place où il fallait donc comment. Nous disons un grand merci à toutes les personnes. Famille Libota, vous étiez motivés. Bande konabiso pe misus o pe baza famille Libota te ba maman musus na ba papa musus to pe sibino merci na komo ya équipe Mobimba. Je ne suis pas seul ici na kanisi bande konabiso baza awa na otambusa micro une façon ya koloba encore une fois merci na confiance au maman Bellevue azo pesa biso o biso tozo ko bénéficier na yango à travers ba misala o tozo ko sala. Quant à moi je vous dis encore une fois merci na olekay pas coach et ndekonanga yam c'est plus de dos. Je pense que le plus important a été dit. Merci na batunyo so basaki biso confiance. Tant to salaki mbela wana bo bengi bo participer bo contribuer bo tindi même biloko ya rotinda bo sali ba transfert ba mbongo na bino eza facilité bato belé basala na ba demande mais ya boutisa raté ba image ya raté mais biso to baki puisque to tamwa na kombo ya moi sur azali influente la communauté au maman Bellevue et puis puisque biso monto salango déjà parti d'une très bonne intention pour biso mo peut a besoin to arracher pe bénédiction les pas important pour la biso de bomonto ke na likambo otina suka merci na monto nyonso a telemaki a contribuer na bandeko ba ozo ba image et suki awate ata biso okei ba adresse botikali nango boleka na sima na biso ko ya ko aider zo senga ate boleka par bato yo mo poko ko yana biloko no inde na orphelino beti porte okuta mutu oyo tiki et voilà tous ces souvenirs que les recommandations bibliques et Nzamba Ozong c'est au centuple, c'est tout ce que je peux dire. Merci à vous tous, merci pour la confiance et to copiera o eza malamu biso to copier maman Bellevue alors bino peut vous copier biso. Bolobi nyonso en tout cas, moi je dirais juste merci na bato ba contribuer, merci na biso nyonso. C'était pas facile mais on a atteint l'objectif et je dirais aussi merci à Madame Bellevue et à ses fans déjà j'ai dit merci na bandeko nyonso bazana vouloir contribuer. Merci à Dieu parce qu'il nous a accompagnés. Merci na bandeko nyonso vraiment bazapé présent lelo. Nzamba batela orphelin après biso bao baza capable ya ko assister parce que ba problème ezaka ya classe T, ba problème to kuti et belé to ko résoudre nyonso te. Mais tous à la capable ya ko contribuer na oyo to ko contribuer. Merci. Merci beaucoup. Avant de ba soutenir biso pour tout ça l'événement. Merci à Madame Bellevue particulièrement. Merci. Ok, c'est le bami. Abara merci na bande botu oyo bazwaki le kanisi oyo ya ko sala eloko oyo oyo qui est bien et merci na Madame Bellevue et merci na bato tout ba contribuer par rapport à ba orphelin. Merci. Je crois déjà Nyon soit le bami ya moto eza kopé ça merci na bande connaissance oyo ba la kisi bonne foi pour nous soutenir biso pour réaliser œuvre oyo et puis particulièrement na kopé ça merci na maman Bellevue Kondi oyo a renouveler la confiance na ye et pas na biso ba communicateur na ye donc voilà merci. Merci beaucoup, c'est promis et c'est réalisé aujourd'hui. Merci Naba Ndekono Sobazwaki et Likanisi Malamu et Tambusami Malamu et merci à la grande dame maman Bellevue Kandi et à cause
lokola idée ya malamu ya batu kolanda ye na bozalisi nyonso oyo asalaka de part et d'autre et à la grande équipe oyo etambusamaki epeyaki na motivation ya kosala réalisation ya babiloko nyonso esalami mpona mikolo ya lelo bolandi na babilili. Donc un grand merci mpe na bandeko nyonso bapretaki attention na bango mpe bazalaki présent na bageste nyonso bosali de part et d'autre. On est ensemble et ensemble pour un seul but. Voilà, moi je dirais seulement merci pour la motivation, pour la bolingo. Na bandeko bazoki d'abord idée ya ko salango ya ko emboîter les pas ya ko na madame Bellevue na makambutu à sala ya malamu à chaque fois ya kitana na orphelin na orphelinat côté na orphelin ils ont la bateau bandeko tala pourquoi pas pour la nepe le colon pour que toi arracher bénédiction. En tout cas je dis merci d'abord na bateau qui initiative, ça veut dire Yams Mundi Badamer et puis papa t'a dit en tout cas merci Nabune et puis plus précisément à madame Bellevue Kondila patronne par rapport à l'idée naïmbo là mutu makamto sala to landika ye et je crois que nzamba ko sala to sambela toujours pour naïe pour que akene toujours de la face à ce makamso ya minene koleka oyo. Voilà, merci beaucoup. D'abord on merci nzambe tata parce que na grâce na ende to sangane susu mokola lelo. Merci beaucoup na madame Bellevue. Et merci na grande équipe Oyo, parce que vraiment initiative parce que c'est pas donné à tout le monde. Bonjour Bandeko, troisième cycle de biso, quatrième cycle de la journée à l'élo. Tozali na orphelinat Bravo Jésus. Il y a Collège Jésus. Collège président. En tout cas, orphelinat Bravo Jésus, qui est pas comédienne moko maman kalunga ne bandeli après to keye pas bato bazana bango ba indépendant siko to esiko pas ndeko kopanisa loi biso yepe a décidé pour venir en aide na bana oyo bazana dans le besoin et ndenge boyebi équipe na biso etangolaki loko ya moko lelo bana ko tabi pour se renseigner pour ba état de besoin il y a là parce que nous avons ça la coopération nous sommes qui là ici tout ça va pas descendre avec la production à maman Bellevue. Mais le coup l'année où il y a la production et ça dans un projet nous tous été en avant ils sont devenus arracher des élections des doigts en compagnie et ben là où les formations à classe c'est vrai que pour moi il y a des autant voilà biso et merci d'avoir dit que je vais contribuer il y a un des mêmes biso à l'élo président Chic nous a dit biso toya au ta la bino l'élo toye kosunga mwana moko à classe et là ma sœur son bonjour au délai à babilo à classe pour ça il peut avoir excellent alors tu veux représenter bino biloko toye na de manière symbolique sac symbolique oui et puis moi de manière symbolique et la uniforme voilà. Merci beaucoup. Et je pense que ma basket c'est aussi une fonction de la fourniture il y a bana il y a mon veillé encore balade ba crayon ba dos en classe en tout ça ba dentifrice au bilamba au bureau à bana classe. Là, tu fais un titre symbolique. Vraiment, c'est gentil parce qu'il y a dans l'école. Voilà. Il y a eu des choses bien. Les gens ont acheté. Oui, là, c'est un titre symbolique. Non, j'en fais ça. Donc, voilà. En tout cas, premièrement, je commencerai par remercier tout d'abord les acteurs, l'autorité morale, là on a Bellevue parce que c'est pas de là tout le monde. Et là on a appris ça quelque part, maman Bellevue c'est action. Donc c'est une femme, elle passe, il y a une
ngai na kopé c'est un grand merci et dans la sukaté parce que atanga yo pe na leki na ndela o mona ka bon on va na loko depuis mon enfance que et c'est ngana qui paye na sala mais je me suis battu, c'était pas facile, ça m'a fondé ma ouverture longtemps on a signé à mon habité. Je ne peux pas rester comme ça et c'est une ça parce que na idée que ba na o lobby ba on ça le la ngai. Mais ce qui to sali boyer la bandi ba na bitike ba on la minute. Et encore, je reviens vers vous. Mais quand même, vous n'aurez collègue Nabino, et à côté de la veille, président Yams, président Moudi, papa de maman d'honneur, un grand merci. Tadi Ngalapa, mon ami, Daniel Edika, Yves Lamba, parce que tellement et aussi une chose, je tiens à signaler aussi, moi je dis souvent, il y a des gens qui négligent, disent que la jeunesse est youtubeur, mais moi je profite pour dire que tel œuvre de Batouba Sala. Donc c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, encore une fois, un grand merci à vous. Nous avons dit ensemble de tourner sur musique. Merci. Et nous avons invité maman à la mission héroïne. On a prié, on va monter parce que nous, les bravo Jésus. Parce que nous sommes au Sali, tu peux te la rare avec Jésus, maman héroïne, comme tu as le sang, on va monter. Pour bénir aussi maman Belle-Vie. Les gens ont été à travers maman Belle-Vie. Merci d'avoir été là. Bon, je pense à Jésus. Bon, pour y ressemble là. Bible Balamokanda ya Jacques, chapitre 1er, le verset 27. Les religions pires et nettes sans tâche, les alliés pour soutenir les orphelins. Lokola maman Belle-Vie kandi andimi pour soutenir les orphelins. To senga kana nzambe ete loboko na yanguya ezali na équipe mobimba o etamboli. Kobala na initiatrice tina mutu nyonso oya ndimi meme kotambola loboko ya nzambe ezali kona bango nzambe alola a visiter bango na nyonso bakoyebala kosala tobonde na kombo na Yesu Masiya. Père incomparable, Dieu tout-puissant, les saints d'Israël, papa toto poni trône de grâce na yo parce que yo lobi na circonstance nyonso esere to kumisa yo père toyebaki bokola lote Seigneur mais yo préparaki yango dès le commencement azam epai na yo ezalaka toye kokaba équipe mobimba na sala oboko na yo kobana initiatrice na maman Belle-Vie kandi pe na équipe mobimba oyo etamboli mpona acte oyo tikete loboko na nguya etouche bango loboko na nguya evisite moko na moko Seigneur bisika oyo ekaukaki yo zongisa lisusu ya kolega bisika bazalaki na quelque chose yo pesa bango au-delà ya oyo bazalaki nango Seigneur tikete loboko na yo papa et propulse Seigneur so bakoyeba na kosala nyonso bakoa répondre ekende liboso totelemeli puissance nyonso oyo koconfesse trône de grâce na yo te na équipe mobimba oyo oyo koya na batage oyo koya na bipepa molili to rendre yango nu sang de feu et cela au nom puissant de Jésus-Christ tikete loboko na nguya papa epambola bango na nyonso bazali kosala bakende liboso baprospérer à tous égards nde tobonde na kondima nyonso pe lobi amen. Amen. Les enfants pendant la chanson Wako Yambabino, ça l'a bien les enfants. Côté studio. Dis merci à toute l'équipe et à maman Belle-Vie. Allez, qu'est-ce qu'on fait quand les visiteurs sont là? Alors, on peut chanter vite fait. Que vous soyez les bienvenus, que vous soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en amour chez nous, soyez chez nous. Que vous soyez les bienvenus, que vous soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en amour chez nous, soyez chez nous. Nous vous accueillons, voilà, c'est vraiment voilà. Merci beaucoup Papa Chic dans la cérémonie.
Merci, parce que beaucoup de gens dans la condition est bien. Voilà, bien. Santé. Merci beaucoup. Nous avons qualifié là. Nous avons la propriété des awatés. Nous sommes des assistants en contribution. Nous sommes des efforts. Il y a papa chic pour à ça la Cameroun a fait mes connaissances sur les habits. Revenir à génération permettre de ne pas bâtir ça. Alors. Et empêcher de noter Boya. Bravo Jésus, en fait, c'est une adresse, un numéro de contact. À ta biso, son toqué, Boya après biso. Boya pour venir en aide, boya pour payer, savoir pour contribuer. Merci de noter dans la condition à vie. Bien, nous avons ça mais à travers eux, on a l'éducation et surtout que bazo est battu dans le salvé. Mais c'est sur l'adresse, un numéro de téléphone pour un dégonçon peut-être ma photo et à voilà, au jour de l'eau, on est la propriété. On a toujours un bateau. Moni bana oyo nde pa nanga baliaka ndenge a baliaka nde pa nanga bazana bakiti na salon ndenge a oesingi na sala parce que na ko ça eloko te pour attendre les gens ba ya kopesa ngambo kono mukolo eloko il faut na za exemplaire ya kopesa bano yo eloko isengi alors yango moni bana ko bana eta oyo mais si na te ba yaki bo mona na ba photo na olakisa bino ba yaki bo iti ba otanga kelasi ya place malonga mais yango le bité que non ce qui nous a battu na motema kosunga ko boya kosunga ofrena par Jésus Christ. Ils ont mis dans la commune Yamatete, quartier Viaza, numéro 27A. Libongo orphelinat, bravo Jésus-Christ. Référence sur la ville qui est pour Banounou Matete, au Touni City Train, sur la Bralima, entrée première avenue, au Touni Viaza, quartier Viaza, Yemanango, au Monaka Commune, bravo Jésus-Christ. Numéro de téléphone 09 plus 243 97 666 66 04. 082 01 22 226. Voilà le numéro. Rapidement la chaîne télévision sur YouTube. Merci beaucoup. Bon, moi je vais ajouter rapidement et ça sera très personnel. Mike. Et quand je vois ça, l'on a volé au barara. Bravo Jésus. Franchement, bravo Jésus. Il y a Congo, bravo Jésus. Vous avez vous avez qui s'appelle ça. Si on a une frappé, on a frappé le société. Vous avez charge. Non, mon gars, il je suis d'ailleurs, on a place Banabo, il est bien. Je vais essayer de se bien, il s'est passé. Voilà, il est au la noix. Et puis, problème sous ce les arbres, aussi quand les consommateurs, quand on court derrière l'orphelinat, parce qu'ils sont montés à l'orphelinat, et ils passent aux orphelins. Ils ont peut-être toujours l'occasion de l'orphelinat, de l'encadrer, de l'encadrer. Ah, apparemment, on dirait comment mal ils allaient. Le fils qui a été cité, base à la facilité, on aura mal. Il y a une solution, il y a une ça là pour avoir mal. Ça sera quelque chose de bon. Ça va gagner moins dans ça. Est-ce que vous savez la maille? Vous savez la maille? C'est là mon métier. Merci beaucoup à madame Becky. Je dirais qu'il y a autant de Congo. Bien évidemment qu'il n'est pas ici avec nous, mais autant quand même de Congo et madame Becky. Ça, il faut le voir. Merci beaucoup l'équipe. Nous sommes toute la communauté congolaise qui va se marier. Nous sommes à 1 franc, à 2 francs pour arriver à réaliser ma campagne. En tout cas, je crois que c'est la première fois à communiquer à tout ça, le monde est aux ambassades, de Mbalassou. C'est-à-dire, il est au résultat. Non, c'est bon, déjà, aujourd'hui, c'est suffit. Je suis tellement très ému. Il y a action, nous avons des abattus pour le délai, et pas maman bienvenue. Audience, audimat. Na confiance au bazar na ngoko na yi na komo na yo mto aza capable ya kana carton et le produit étiqueté ça mto aza capable ya kokota austère million ati $1 $2 parce que ayo ki ba communicateur ya belgi donc il ça la action mon personnellement j'encourage aussi mon jeune frère Chip Mokadi. Mon jeune frère. C'est bon. Mon jeune frère Chip Mokadi. En tout cas, c'est des initiatives à madame. Ouais. Donc,
Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, en tout cas. En tout cas, félicitations. Merci. Ça va tout droit au cœur. Merci. Merci beaucoup. Allez, bon, bisous de pays ici. Au revoir.